Parce que Wera a le roi de la forêt. Le roi de la forêt, ça a entité en tout le temps. Alors, c'est la Banzambe na ye ya Zamba. Banzambe ya Zamba va passer pouvoir. Parce que dans le cas de Zamba, on a pouvoir et belé, on peut se solutionner par les bateaux. Parce que Wera a moana o ya entité ancestrale, peine ma belé, peine à l'écolo, ancêtre, peine Zamba à l'écolo, à recevoir passer pouvoir oyo, ya gérance, à gérer combien de temps. Il y a événement où Bami Soazo là, il y a fait rigoler dans le stade de martyr. Nga d'abord na kusenge loko mona tous les fanatiques à Klawenge. Pour que événement ils ont fait rigoler. Bokende kwa appuyer frère na bino. Eza pona culture à moka pona pouvoir culture à Congo. En tout cas bolongo la confusion vous en que ngai ou rason que ça soit ba collègue na ngai to koki ko boycotter concert à faire rigoler jamais de la vie. Nga surtout bana ba uta na katanda. Na la contrebanque que ça soit des problèmes natalaka lobby natalaka relève alors bolongo na mutu na bino ngana misano ko appuyer l'artiste congolais depuis très longtemps et puis mu ennemi na nga wera ezaka artiste congolais dans la ligne des réseaux sociaux bolongo la image wana alors moni boyibi bino moko journée nationale du poisson ezalaka chaque année na vende kaka moi ça fait 5 mois ba contacter ngana boya ko sala publicité na ngona bino na za les jours J et ça lango fête auto ko fêter na ba pêcheur to lia ba misi na ba musicien et ça ga 1 heure du temps ce que si abou na zo na nga parler so tempé ko sala na ko sala peso na nga pour encourager notre jeune frère mais na moni bolingo sala lango boule bo créer ba fiche non et ça ou raté ou era jamais azalaka ennemi ya bana ya bota na ko sala ngoti bolongo la na sengi na bino Klawenge événement eza moko. Il y a ça des martyrs à faire au Capouillé. Alors, polémique, on a maillot. Oh. T'as la sauce. Fait rigoler la chair de poule. Le 24 juin, dans le stade des martyrs. Tout le monde. Bakolois, Bakoloises. Le 24 juin, dans le stade des martyrs. Jésus! Elias! Jésus! Elias! Jésus! Elias! Le 24 juin, dans le stade des martyrs. Pour la délégation à Boss Ndele Bachebandei, les millionnaires sans concurrent. Les millionnaires sans concurrent. Et ça va être le 24 juin, dans le stade de Martyrs. Ils sont de côté la Gola. Jésus de Nias, c'est la musique Afrique. Il y a Papi Matalatala, Pea Kosala. Famille Bachebandei, Bako Salae. Yabesti Nobilele, Napichu Djemboe. Jiredi Kando, Napitere Diobanzae. Bienvenue Kouswe, Tatama Pasae. Allez, ça la sauce. Ça la sauce. Ça la Yamalembe. Bakolois, na Bakoloise. Le 24 juin, destination stade des martyrs. Et ça va être et bana qui ça le 24 dans stade des martyrs. Baraka Bachebandei akosara bisonyo sa toko sara Fortina pa kozala honorable Steve Yeki ilanga le 24 juin ya Dadango Abana ya Dadango Abana le 24 juin biso sur le stade des martyrs ezali kambwa libéré ezali kambuya libéré ezali kambuya libéré ezali kambwa libéré libéré. Si Balobi on négocie pas avec le diable, on impose le diable. Il faut ça à Nini à libérer. Il faut ça à Nini à libérer. Le 24 juin, Bissonio Sokuna, à l'état la sauce, ça la sauce. Yangabor, 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 Yala sauce, Yala.
ayeba très bien que asenga pardon na Weranson sera ko senga pardon na Weranson ta benga maître de là na ko benga les rois de la forêt pour la capacité à informer pour le mamuna yo mais ko senga ça la purification spirituelle parce que on a bloqué ne mo ça la modèle est-ce qu'on kufa pe akufa n'était mais yeba très bien que makamuni ça aussi la musique ici mbate parce que azo manqué papa doctrine yo abimisa na musique congolais. Il y a très bien que mamnou sur le besoin ça partout dans le monde là il a dit seulement le loué héritier watanabe azana succès parce que à recevoir Weranson comme papa na yé il y a musique automatiquement ça respect il y a honoré il y a au que héritier watanabe succès et ben c'est partout dans le monde entier parce qu'il y a ça gogan partout à Kende musique nezobeta c'est ça maître de là personne numéro na yo na batu ba otala biso batu musuba non maître pe azolo ba mingi mais personne numéro na parce que tout appelle makambe belle photo sur la naie tout nyonso to koloba na TVT muso ko so na yo à partir de téléphone ko so la na yo personne numéro na batu mon a deux numéros na ça là ka moko na ngeza ya Brazzaville moko na ngeza ya Congo Kinshasa tam suma ndeko mususo ba monga kote na Brazzaville na le gate mabenga Congo Kinshasa numéro de téléphone ngeza plus 243 89 880 23 39 plus 243 89 880 23 39 plus 243 89 880 23 39 Manix et Mamina, Christophe Oyebisa, Oyebisa, honnête et les Oyebisa, Milanou, Audace, Oyebisa, Oyebisa, Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nazarane Sengwe makasi tangu nazarali boso na bino a bozo to la biso de partout, bozo to la biso na Congo, na Amérique, na Afrique, na Asie. Bolana émission oyonga le chef ya mokonzi na salaka boza et belé ko boso nate ko s'abonner na émission na biso pe na chaîne à chaque fois sur cette émission et bana ko yalo la notification ba like ba j'aime et on s'abonne vraiment bien. Mesdames et messieurs, kaka bobo mesano kaka na lobaki na rotika tante mikolo yo nazana bino tina suka na mbeli bino le maître spirituel to la maître a ko expliquer biso pourquoi aponanzela wana ko expliquer biso ma moto de spiritualité et puis to beta c'était vraiment na makambo oyo ba problème tout ba congolais ba kuta na ngona finance na ba maladie tout et comme la bandeko tout et puis to beta ma sur musique congolaise ndenge nini za ko évoluer na ebité merdi kaimbe fongolanga parce que nazana maître karane ba to mona ba attaque. Bonjour maître. Oui, bonjour les grands journalistes, bonjour Nabande Konyos, bonjour Nabiso, bonjour Nabango Bissikanyos Bazali, Zangaï maître de l'art 3600 femmes maîtres, je suis Brazzavillois, Nabotame na village à Sibiti, Nakoli, na Congo, mais précisément, Naza 50-50, 50% Brazzavillois, 50% Angolais, et à village Impala, Bande Konagnos Angola, Bambote Nabino, Bande Konagnos à Brazzaville, Poto. Bino nyonso bandeko na nyonso à partir ya Pointe-Noire bolanda mettre na bino yeyo oya sala ka fierté ya mboka na biso Brazzaville na libanda ya mboka comme na Congo Kinshasa pe partout dans le monde entier za maître oyo maître de l'art oya sala ka makam oya tradition eza spiritualité naturelle oya ya ba entité na biso parce que na kati ba famille ya batu nyonso tozana ba clan ancestral oya familièrement oya ke entité ba ancêtre na yo bazana ba coalition initiale oyo ba entité na biso batike na biso parce que nous avons le temps aussi na famille bazana ba pouvoir ancestral na bango so biso na kati ya famille na biso na za opportunité de recevoir pouvoir ancestral parce que na retirer ngo à partir ya Pointe-Noire na village ya Sibiti na zo chance wana ya zo initiative spirituelle comme initiation nanga et ça na village ya Sibiti parce que c'est le seul village oyo et ça la ka opportunité et teka ba kisi nyonso ya spiritualité lokola na kati ya wenze partout dans le monde entier le seul wenze oyo ça la ka na Sibiti za wenze na biso donc ce n'est que ça papa journaliste wenze ya bino yango ezateka makani bateka ka mapa kandi bateka ka bafumbwa kuna biso siko wenzone ezaki no mutu nyonso na bosenga ya solution likambo za nango besoin tango oya na wenzone okutaki domination eza wana ba piso ke mbasu baboka ka boye tam so portefeuille du bonheur eza boye tam so pouvoir ancestral na bino conductivité nango ezoteka ma partout ba chance partout ba célébration naturellement tam so ba retour d'affection eteka marana kata wenze wana parce que biso toza ba entité ya wenze wana toza ba
propriétaire ya kati ya Pointe Noire na village Sibiti ezani na zwa conductivité na kati ya mboka wana na bango teka na wenza mama na biso mama kufi na aux opportunités mama sono richesse monte na otika na famille parce que famille ezana ba richesse dans ce ngai mwana na ngai Adelar et loko na otikela yo eza s'occupaka na bato bazana ba difficulté pona osunga monde entier parce que monde entier côté na bourgeoisie par rapport ba science ba mboka mopaye côté yango zo boma bandeko na biso ba yindo sunga bango pesaka bango ba message bisika no so bazali pour aux opportunités ya kozonga na Kinkulu eza comme ancestral ozonga na ancestral no bankulu se bakusa de mama monso wena ma untato voboke de bankulu ba ko mono ngena vo mudi vonga ngeno kunu twadisa mudi vo lo baka solution monso no ma untato mudi no vo bankulu basala mama monso no metu ku kwamisa mama monso no mina ma untato bankulu se bakuva na solution c'est ça. Maître Adelar, quand on a bokoko wana ozoloba eza ndenge nini, est-ce que eza magie moko blanche ou bien magie noire? Expliquez-nous biso. Magie blanche ou magie noire, eza ba couleur de magique. Eza ba couleur de magique par rapport à quoi? Ba o ba sela ka magie blanche ou magie noire. Magie noire normalement eza biso ancestrale parce que la noire eza ke biso ne ba entité noire parce que nous sommes des bantous. Mais magie blanche eza magie o ya mindeli. O eza ke ozopesa ba de solution avec condition. Parce que biso bo na magie noire oh eza que tradition na biso naturellement ozo recevoir les kamobokyo na zamba buki nzete tamuso okebuka pondu na zamba eza ke ba entité ba recevoir bino pondu parce que ma beleze ba koko tamuso kebo oza na nkuto zola eza rola sac vide ya mutadi mo mezanga elo côté est-ce que sac vide mutadi mo mezanga elo ta papa ba entité okoti na zamba okoti na mpidi obuki mbila esungi bino na kata libota ngaza comme mbila oyo ba entité ba sala parce que c'est appelle mbila comme longo et comme longo na mana ba produit chimique mais d'abord mbila ezalaki elo na maté mais obotama naturellement ce n'est que ça. En tout cas, mesdames et messieurs, na maître Adelar to solo appelle moi trop. Maître Adelar, tant on solo même bato ebele ba pouvoir na biso beaucoup ko za kindoki. Oui, effectivement, bondoki na robo ya ngote parce que ozo rendre makamo za na monde sport ozo rendre na monde naturel. Eza makamo uti na molimo yo na monde naturel o rendre ngo parce que dans le monde célèbre, na monde spirituel, makamo se passe spirituellement et on peut se passe naturellement. Mais solution utaka spirituellement. Son nga na capacité ça ba voyage ancestral. Na contacter ba entité il en a yo na clan ancestral na yo et autre bien à l'ovila ba entité na biso ba pesio solution en travers na ngai ngaza un simple guide ngaza la richesse au pesa oté na pena bonheur au pesa mais ngaza la conductivité pe sagesse oyo ezaki na côté na kata famille na yo ou na kata descendance na yo parce qu'il y a d'autres gens qui banda koko na bon akufa zaki na pouvoir motam si yankodia pouvoir na yankodia ba entité ne ba on saïla ngo ba ko le saïla ngo banda koko akufa famille côté na pauvreté son nga capacité ya ko retourner bino oyo il y a remettre bien en contact dans ancêtre na bino pour recevoir pouvoir na plus vite que possible mais oya biso dans la condition té au sein qui signe aux ancestrales qui signe sont ancêtres za comme bilembo na kazaki avant olia au sein moi symbole mo kati mo musuni obwa ki na mabele ozobwa omela masanga faut boire ka symbole ça qui signe mais maintenant là yo meli awa ne fait ce que ji obwa ki ba kogo nazomo ke ba retomber zo ngila biso ba yindo papa ke biso na biso ba yindo to comprendre conductivité ni té autre là parce que to bungi nzela o eza ya ancestral mais tu pratiques souvent na ba science o eza naturellement o eza bisoté o to ke ozo apprendre ngo otangeli yango et comme ba pasteur ba ou ba prophète ba bima apa fu mugimba bima spirituellement na ba entité na ye a recevoir pouvoir que non nzamba relever ye na ba ancêtre na ye ba pese retombation faut tamola makolongo le popesa ba to opportunité ya solution na ba mboka nyonso ba kanga na kati ya tono mais automatiquement c'est paraître parce que na capacité spirituelle naturellement ou traditionnellement muto za capacité il y a se paraître se multiplier plus de 100 fois na mboka nyonso oyo lingi pour pesa muto solution fungima wa se paraîtra na mboka ebele c'est ça qui ngape na chance wana ya ko ba conception initiale traditionnellement ancestralement na capacité aider yo partout zali na pesa solution même na zate mais solution na nga na pesa yo na dossier ozanango osinon c'est qui se paraître envers yo c'est ça. Mesdames et messieurs, mettre dans la source d'information, il faut aller absolument belé au état de spiritualité. Mais mettre, c'est quoi bandeko basana baba maladie.
oyo bazoluka ba solution maladie moko amelaka akomala omela mutu bakisi chaque jour po azala na mwa nzoto makasi bandeko baza na problème ya ba finance quelque part na ba misala est-ce que maître et pas na yo soko lele pe bakoko bakozwa ba entité na biso bana capacité ko sala nyonso na côté financement bandeko mingi balelaka po na mbongo il y a d'autres gens qui azaka freiner tam so linga mwasi ya bato yango mamno financement et freiner mais na capacité ya ba entité na biso ou ba ancêtre na biso opportunité initiale gozongela yo tamboli mingi bisike belé okutani na mamungeto tamso ya retour d'affection ozo longo solution te o tamboli mingi non na bana comment na Europe papa na soit documenté na tamboli trop na sali 50 ans na Europe 30 ans ou 10 ans ou 3 ans ou 5 ans ozo solution te et pas document ngana za capacité opesa documenté na administration ya ba documenté mais na kata demande no oyo obwa kangunda tamso comme ezaki Patrick mais oche João automatiquement na kombo oyo tche en joie vous a parmi bato oyo ba za classé ba ko recevoir document na carte administration initiale ezala France ezala ya Belgique ezala ya Allemagne partout vous allez recevoir solution même si vous en a carte ya Grèce même si on a Bujumbura partout dans le monde entier nous avons la capacité de repérer solution en travail en note na yo ou demande oyo ça parce que ba voyage ancestral ça la magaba entité ba ça ba déplacement spirituel voyage ancestral ba bengela kayango papa journaliste yango na merci beaucoup maître Adela za pena pona kwa kola musa mémoire kola musa ba indo na marambo etali bakoko na marambo etali vraiment mais maître suko muntu mo baza na posa il y a neti porte-monnaie manger que ba maître nzuba ka na opesa porte-monnaie manger nebité yo za ka portefeuille bien za ka babenga ngo kodia pour pesa muntu kwa ngana pesa ka nkutu na kodia nkutu ezali eloko oyo ke saki ya mutu bomo ezanga eloko te na kati ezaki oyo ko senga richesse na ba entité na yo ona ba ancêtre na yo ba ko sa elo maima so zanongo posa na pesa ka lisusu porte fait du bonheur traditionnel aux traditions parce que nous avons des bonheurs qui ancestralement et traditionnellement au tina descendance na yo ya bankulu na yo ou ya bakoko na po basa elo ono so na bosenga mais ngai na capacité au peso yango plus vite que possible en éclairé na makamno so ngo parce que makamno ancestralement ça ne traîne pas et pesa maka plus vite que possible au recevoir oyo ozana ngo na bosenga on est que o senga bakoko lipa ba pesi nguba non bako pesa o lipa automatiquement parce que o senga bakoko lipa il y a d'autres gens qui baïba que ni na oluka faut comprendre d'abord la spiritualité on a luka zani tant qu'on tente mettre de là faut pas que na oluka boina boya on a bosenga tant on y pas nga zo comprendre ozo luka ça difficilement pour na kota kati na yo parce que na osengo d'abord clan ancestral na yo descendance na yo spirituelle pour na capacité à contact d'abord entité na yo ba pesa solution spirituelle oyo za na bosenga mais ce que pas même ma ben ngo zani ngi tant on recevoir makambo force la ba bisinto bon ça yango tant social orphelinat aussi production mo initialement ba entité ba zo recevoir yo et on ba te bele ba perdre kama belé so na zongi na même question na yo ka loki non mutu muso na posa za portefeuille magique il y a pas très bien de journaliste ba to no so ba pour pas portefeuille magique ce sont des charlatans parce qu'il y a tangeli magie tant on ba charlatan ça par rapport que azana coalition ancestrale té atangeli naissance mo quelconque tant ça tant c'est son quelconque que non na zo rattraper ba ame bato na zo rattraper bana bato zo rattraper bande ko bato bazo kufa pona entraver na ngai sko biso to yaka ko telema pona ko neutraliser ba oyo ba ça la science naturelle traditionnelle na mabe pona ko pesa bande ko solution naturellement parce que ba entité ba pesa la solution partout dans le monde entier aux alliés c'est ça sko bon maintenant tant ko pesa bon songa tabate makilate maintenant on a ba kisine tu signe symbolique tant na expression na pesa que on a descendance na on a bande na ngai maintenant avant mela masango to na ka dombo kana mabele ozolia mbisi faut boire na mabele olia pour nous faut pas parce que ozo produit ba entité et ça qui signe tu ba benga kango c'est comme signe symbolique en français on peut ça ba signe symbolique na ba entité na yo on a ancêtre na pour pas recevoir yo ba pesa opportunité initiale et recevoir solution en travers na ba entité comme yo ça qui signe tout ndeko na ngai ça la capacité ya ça qui signe tu peux mettre de là pour on a déblocage ba débloquer yo na makam oyo déranger yo partout dans le monde entier parce que autant bon li tourne ndeko na ngai partout vous allez que makam oyo kutana na Congo yango pe kutana na Europe makam oyo kutana na Asie yango kutana à partir des États-Unis il y a très bien mettre de la solution na condition té la solution plus vite que possible na makam ancestral et ça des conditions égalité maintenant on a contacté ba entité na yo ou ancêtre na yo na ba génie na yo ba ko pesa solution plus vite que possible c'est ça. Merci beaucoup maître Adela mais maître
yo étant que la spiritualité au un monde de makasi le loyo tout le monde na ba TV ndeko na biso mo ya musicien za ki pa ya Weranson na kombo ya Lobeso alongwe wenge musique alongwa na déjà mais comment on a les autres na TV Weranson akangaye spirituellement est-ce que mukolo entreprise bien mukolo orchestre ça na pouvoir ya kokanga ba travailleurs na kati wana etoke bino bobi spiritualité mukolo entreprise na incapacité okanga muto yo à travailler envers ye a repérer opportunité initiale cameraman nous onga malamu Lobeso lolengo zali bongo tango uta mandaka tango ye na Congo eloko bete za kata fumbwa kata fumbwa izaki par rapport que aucun recevoir pouvoir mourir ya kata fumbwa obeta cri wana kata fumba awa na Congo pour écartonner partout dans le monde entier à Simba bisimba simba oui je vous dis franchement la vérité Lobeso nango a Simba bisimba simba mais ngana aux spirituellement yo ba mamoza naturellement na se convertir en spirituellement mais ya Simba bisimba simba wera kangeli sundere yo kama lembe wera kanga yete wera za papa ya ndako papa jamais kanga mwana ke mwana a s'en sortir eza de bisimba simba o ya simba ki etendira kitena ba parce que wera aza le roi de la forêt za asalaka ba entité en tout le temps asala banzambe na ye ya zamba banzambe ya zamba ba pese pouvoir parce que na kata zamba tona ba pouvoir ebele o pese ka solution pa bato parce que wera aza mwana o ya ba entité ancestrale pe na mabele pe na likolo ba ancêtre pe nzambe likolo a recevoir pese pouvoir oyo ya gérance a gérer combien de temps au moins tant a outi obeta kata former que non pouvoir ya kisi moko na dosimba quelque part na mandaka na yeboye na Congo na maison mère et tenir sous à voyager. Quand voyager, qui a pendant 2 ans. Ok. À voyager, bakangé na Uganda pendant 2 ans. Ok. Bakangé 2 ans na Uganda parce que makamoni a Simba et je me mets pas. Aïe ba tena vanda wapi, na kende wapi. Atambo la bitama ba jini wana oya recevoir qui. Na ba jini ya Weranson, o ba entité ba ancêtre na ye. Ba bundeli wera pour moi na oya japon na neutraliser yo. Succès na makamno nyoso. Ba bundeli yo moni ke no mamoko lelo Lobeso komoni lo ba mansoute. Yosko lingo prouver parce que Lobeso akota ki bandako akota ki bisika ya mabe oya simba ki bakisi ya mabe mais nous senga ye Lobeso olinga ko sala orchestre Lobeso pour sala orchestre na Congo ou na monde entier luka ba ancêtre luka mettre de là a besoin solution pour son ancestral parce que magie oyo simba ki et si même lioté ba senga ki maman Lobeso bo pesa maman bien Lobeso bo ko pesa maman tant on peut sa maman a remis au condamné Weranson maman nyonso oyo asalaki succès ba mimi eti bandundu asali succès na Congo asala ba concert makasi Lobeso na succès akena Zenith automatiquement et peut sa chance Weranson a foutre bango bien so lelo comme a comme mabe papa botio a produire yo a botio bana libumu abimisi yo papa obenge papa ndoki mais alobi sankara de kota mutalo baki yango ba ke mutu to so ki alongwe to kangaki la liboke donc il y a moi senga na wera à libérer à ligoter ba ko kangé na liboke ça spirituellement par rapport que maison wenge musique maison mère ou maison mère ya pamba et ça par rapport que tant on a kati ya ndako wana ozala suko sanisaka ba secte muso libandate et ça comme équipe que bobeta na kati équipe mais président azali que président que non na équipe na joueur moko terre aussi mbakisi joueur moko terre ou bakisi libanda so uzuka kiso libanda et qu'on neutraliser yo asenga parole par Weranson so asengi parole par Weranson va pas besoin capacité à partager information comme le Lobeso et comme la paix papa na biso Weranson parce qu'il y a leader aux leader ya mboka na biso Congo pe na Brazzaville tu comme makasi message comme la yo Lobeso aloba mabe no pambate aloba mabe no parce que aux na force muto ba lobelaka ya na force tant be ko Weranson akangaye à par rapport les seul caisse au Lobeso beta et peut succès et maison mère aye ba très bien que a senga pardon na Weranson so ko senga pardon Weranson ta ben mettre de là na ko ben les rois de la forêt pour la capacité à informer pour mamu na yo mais aussi on a plus frustration spirituelle parce que on a bloqué nous on a la modèle est-ce akokufa pe akokufa n'était mais il y a très bien que makamino ça aussi la musique ici mbate parce que ils ont manqué papa doctrine yo abimisa na musique congolais il y a très bien que maman sur le besoin ça partout dans le monde entier il a dit souvent le loé et Richard Watanabe azana succès parce que à recevoir Weranson comme papa na yé y a musique automatiquement ça respect il y a honoré il y a un que Richard Watanabe succès et c'est partout dans le monde entier parce qu'il y a ça Gogan
partout à Kende, musique n'est bêta, c'est ça. Maître de là, personne n'a numéro na yo, na batu ba otala biso, batu musuba. Non, maître père zolo ba mingi, mais personne n'a numéro na parce que tout ça peine makambe belle photo sur la na ye, tout nyoso to ba TVT, muso ko so na yo à partir téléphone, na ko so na yo, personne n'a numéro na batu. Mon a deux numéros na ça et là ga. Moko na ngeza ya Brazzaville, moko na ngeza ya Congo Kinshasa. Tant musuba ndeko mususo, ba monga côté na Brazzaville na le gâté ma benga Congo Kinshasa. Numéro de téléphone ngeza plus 243 89 880 23 39 plus 243 89 880 23 39 plus 243 89 880 23 39 et à plus 242 056 26 39 11 plus 242 056 26 39 11 et ça ba numéro nangai partout maman Ozali, partout papa Ozali, ma camionne dérange mingi. Moi non ça jouer à la succès. Moi non azo bimate, moi non botarate. Bisika no Ozali maman, ko banga te benga mettre de la. Liba no kabwana, yo no mbali boswana te. Mbali no boyo automatiquement surtout boswana, surtout salé mabe. Quel sont les cas au salé mabe? Papa maman, contenter nga na peu solution. Côté papa, moi chaque mo en éclairé au salé et le côté. Vous en posé retour d'affection moi sinayo, benga mettre de la nazali on a plan ko sunga bino. Na makam o eza spirituellement ba entité na biso ba ancêtre ba kotelema ba kosunga na o nyoso za na bosenga awo eza na condition te ndeko nango tamboli mingi ozi solution te mettre de la zo solution ba to nyoso na télévision ba za ba charlatan ba za ba pratiquant spirituel ce sont qui les gens de pratiquants spirituels ba nyoko la bino partout dans le monde entier na kanda makasi tana Congo na nous tout le monde animateur apesa ba cri na katia na quartier la terre comme magicien vous savez que combien de personnes azoli mbongo parce qu'il y a eu makamo ça la té avec un coup de flamme. Un coup de flamme, c'est $1000. Massa Moussadi, c'est Mouchiri Barobier. Ok. Na Kandane Makasi Moutouana. Yo Mouchiri Basiko. Mais Aza Moutoua, Aza homme spirituel, qui est monté. Oh, alors il y a le mois. Le Bercy a commis maître spirituel. Barondi Melaye. Ok, Mouchiri Barobier. Et c'est le moment, il y a Mickey à Zui. Mais il y a beaucoup de choses dans la télévision. Bon, très bien, sur le carré, bon, ça aux oyer, bon, contenter mettre de la spirituellement, on relaxe, bino y est plus facilement. Après, si nous pas solution, benga mettre de la solution parce qu'il n'a pas dossier et belé. Bah, comment benga? Azo baby ça moussala, on mouchi moussala ngaboye. On va mettre de la sunga, il s'est ngana zaboye, na go sunga yo par rapport que mutuana à charlatan. Ma spiritualité est un ancestrale. Quand on sait l'ancestralité, mutuana capacité on pèse solution plus vite que possible parce que ça va entité spirituelle, c'est ça. OK, merci. Mettre la moni posa yo, na moni biso loka rouge ba nene na invité sur le banini maître tant que nenge zabo eza lien de réceptoire. OK. Parce que na carte entité on a carte monde spirituel on a ba séance autosalaka pour contenter ou ko méditer ba ancêtre ba entité ba ça le onyo sozo ozana ko bosenga na ko senga deuxième émission na biso oya na carte mboko na ngana carte laboratoire na ngai ya munene oza comme signe symbolique oza état sa biso ndoko mona na carte nini ezali awa moninga na libaya mutusu na carte na shimboki libaya na shimboki. Si on a yo le lingo monnaie en boye, on va pressentir en comment? Non, on va cercueil moi mouké. Cercueil moi mouké. Il y a pas que très bien tout le monde a regardé cercueil, bien moi. Ce qu'on confie. Ndako za combien de coins? Ndako za na 4 coins. 4 coins à cercueil, ils a 4 coins ndako. Bisika no so kende, so y pas mettre de là au kimati. Tant on y a la solution, le capé solution ma camion ça on pour ça. Na osungo parce que au relever le koyo, fallait pas monnaie mais monnaie parce que bino ba kongo ba trop kiri, c'est tout yo. Comme ça c'est pas bien. Kiri je na bino so ba bino makasi. Au hôtel makamu awa je salama. Ko banga te ko kimate tu na surprise. So bangi singa makasi na kokima. Non, na ko sa peto yo banga me ko banga te ko kima pete. Maman na ndako ko kima te ko banga te. To na elongo awa. Na ça la séance spirituelle na relever ba esprit oya milinga parce que na ba différentes sortes ba milimo on na appelaka. On invokaka. O ba antenne na ba osa elanga yi. Je m'excuse papa maman, na mi la sécurité pona ki na mi la sécurité mais on ça na pona séance. Eza biloko OK ba antenne ba ancêtre bazo invoquer na pona ça la séance na ngai. D'accord. Voilà, baya pamba na tali pe na kati ya o cameraman pas waki. Kaka ntu moi kaka mpadi
ngeu pana mpe van longo cigarette ya longo ya ngeti no moko mendo bankulu ba mem kanu fuisa ntoniko pana luzibu de ban longo nga sala séance nga fo symboliser na kati na habite nga cha oya ngai na osengo chila nga soyi na yoka ya pamba passer la séance mais c'est un clan c'est une opportunité initiale et spirituelle s'il vous plaît sunga ngai bande ko bota la biso mon frère s'il vous plaît sunga ngai Benga frère la biso soyi kano yo o chila nga soyi ya pamba caméra mais la caméra comment Benga ta masa musa muso zalité to na sur place s'il vous plaît te mettre ça va bona banga comment tu es sur place mon frère on va kister mais c'est un kissing sur moko na kati so tu as ngai mabe tu ngai so yika pamba bon oko si maka pamba botiki ko si mais pamba so mon frère s'il vous plaît oko so ngai pamba parce que c'est masala vous comprenez donc et comme une spiritualité donc auto talota maman molili ko ponga banga pa bana nda obang mesdames et messieurs botati na suka cameraman ko kata te ko kata poster pose avec pose cameraman tela malamu ngo kimisa caméra te s'il vous plaît yeta mfumu bilima ya mai bilima ya zamba bo manifester kata ekuke oyo na tshena kati milinga botala malamu na zunkinzu nanga na kangi yango yeta mfumu mpeva longo mpeva bankulu Louise no non pa na luzi budulu yan longo yeta mfumu Luzibu de la banlongo, luzibu de la PV de Magoy de Bankulbame. Luzibu de la longo et luzibu de la PV de Magoy de Bankulbame. Panam PV en longo, luzibu de la longo, luzibu de la PV yang ilomine kwa yeno. Bankulu kanu fui 50 de kom PV en longo yang ilomine kwa yeno. Yang de kanu peni. Luzibu de la longo et luzibu de la PV. Yetan fumu. Koko, yosala makamunoso na salaka. Yana sali boso na bino bakoko bulasenga force na bino ya mboka nyonso nazali na sala ka fiorité na bino lusibu na longo et lusibu la PV koko simba oko vérifier yo moko maître est-ce que ba mbongo eza ba vrai billet né dans monde to zali na yo sur place nga na plexate mu simba te mutu nyonso kolia yango nyonso zali awa kolia yango nyonso ko sala kolia yango simba yango malamu ko bangelo kote ezambongo so yo bangi ndeko ko banga pe no yo ko banga te so mutu mo ana poste quoi misa 10 000 $. Oh, comme exemplaire. Dans l'activité exemplaire, vous pouvez mettre de là, na plus de 143, 89, 880, 23, 39. 15 ou nyonso et tout dans la mbongo. Bakoko na rosenga bango. Parce que ba entité ba pèse la richesse nyonso na bosenga et n'importe quel montant. On ne disconvient pas. Ko benga mettre d'autres mettre et ça la marandenge nini. Yeba très bien dans zo benga mettre na bosenga ko zongo ke 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €. Il y a d'autres gens sur bana posa ka bo mengote. Bana problème familial et déranger bino. Bana ngami belé ba kufa. Oyeba solution na bango te. Otamoli trop. Ngami na bunga abon na kate. Ba posa amwana benga mettre de là a repère solution. Nyonso oyo elia marizali mbongo oyo yo moko vérifier. Na sala makambo te non, na tricher, na sala boye, na zonso bo non. O eza tradition kinkulu. Ngiti lomba ko bankulu bampa na peve longo, muni voici bula luzibu le onso no, muni ne faut pas tout passer dire maman so mena mauntsatu, muni faut pas ka solution ya kinkulu, c'est ça. Mais maître, siko question mo elinga, soki mutu tsuko aza par exemple à l'étranger, aza na posa au Sahel musala alors tinde le monga billet OK tikuna ou soit bo ça ndeni yo bimé oh ya zana capacité ya robin ça mettre de là Europe partout on zana bosser nga mettre de là à Osalo musala benga mettre de là na numéro na nga plus 243 89 880 23 39 na ko déplacer na ko ya bisika de sozali aussi nga soka ligne en distance ça que ba esprit ba se varier pour ou ba se paraîtra ka na monde entier nyonso partout ozali ba
baispo apparaître par rapport que na combien contact na yo tchaka te mes maman yeba que mettre de là ça makamo so kinenge ni wana te tant on peut mettre de là si ça makamo sa solution parce qu'il y a d'autres gens qui ba si ça makamuté ba okima a bloquer mettre de là a bloquer mais bilone au bloquer mettre de là tant on a aussi une solution contacter mettre de là après ce plus vite que possible autant moli trop na repeler mi place wana autant moli mingi ndeko na ngai ba charité ba comme belé même si la prophète ba charité bazali belé on a aussi une solution ya mettre de là et ça la financement té na makamunyo même une code de la minute famille ça pour zo yango benga mettre de là maman ko na pas cité ko nyonga ile côté ba mettre de là place solution rapidement parce que aux tradition makila de grâce là na c'est makila na c'est makila té c'est séance parce que na invoquer ba esprit melinga pe ya moto ba sali séance onyoso ba esprit séparateur partout moto azali c'est ça papa journaliste mesdames et messieurs eloko malamu ero melaraté eloko malamu ero melaraté na yebiki botali biso de partout tozaki bongo na maître Adela oyo aza maître aza na mpona koyede bino na baproblème oyo botungisamaka nango ya finance ya maladi ya ndenge na ndenge ya mokanda ya mosala ya famille bato bokokufa na famille boyebaka te moto asalaka bato bongo soko solo la maître Adela numéro nango wana bomona dia mopanzi na écran na biso obengi ozwi direct ba numéro nango wana ya Angola ya Brazza pe ya Congo donc soko bengi ozwi direct na WhatsApp appel normal bo solo la naye maître na habité to komina suka eloko nini ko ebisa na bato tuba otala biso mon clé pour to boucler mission na biso mon clé na ngai ezali bandeko basi bandeko mibali botamboli mingi bisika bokinaki nango tan sokuta na ba charlatan ba biso solution te o dépenser 2000 €, 3000 €, o solution te awo eza makambo ya ba entité Wiza mukinkolo makulu bagusa de mama solo minama untato wiza wau makulu baguvana mama solo minama untato nilivyokuwa kwena ye condition ko ve nge uwanga ndinga boya to mana wambote nilivyokuwa ko yejo bankulu basala mama solo minama untato benga mettre de là na plus 243 89 880 23 39 et numéro ya mettre de là et nous so benga na WhatsApp pour recevoir ngai soki na ko ngi tsa so benga numéro na na carte ya Brazzaville on a point noir na plus 242 056 26 39 11 yangwa numéro à mettre de là nous sommes sur WhatsApp autant boliming ou solution te benga mettre de là même na Kinshasa même na Lubumbashi likasi kolozi bo s'abonner na chaîne Abisso vous avez capacité à recevoir mettre de là chaque semaine awa pour avoir la capacité à avoir information légale il y a source parce que les journalistes il y a source il faut mettre de là avec l'invitation n'a n'importe qui maintenant na yeboye na yebi qui a grand journaliste message qui comprend partout dans le monde entier en éclairé na banda na bino pe na machine na bino pe portatif na bino pe na téléphone na bino bozo abonné pe bino na bozo abonné te to na abonné déjà mais bon ça plus que mettre de là on peut se donner information plus vite que possible. C'est ça, papa. Merci beaucoup, comme on est maître Adela. Et puis, tout ce qui a été, à bien, on a dit na point noir. Pour un exemple, on a dit, mais tu as na point noir, tu as la émission spéciale, tu as Kinshasa, point noir. Pour un problème, la minute où mesdames et messieurs, et là, on a la raté. Tu as mis la soupe à émission à Bisso, tu as mis maître Adela. Pour un problème, nous avons un spectacle à Salaki parce que tu as on peut élever, il faut tout ça. Mais tu as quitté penati, na bureau, place, nini, pena maître Adela, à Salaka, parce que là, tu as le baron Awa. Tokuto na mbalasima ko bosante ko s'abonner bo benga maître Adela na numéro oyo eza affiché wana pona libela numéro na komi maître Adela bo benga na WhatsApp na numéro Brazza pe ya Congo Kinshasa rejoindre mbala moko direct et ko senga biroté et ko senga te au cabinet bo rejoindre mbala moko yonai bo sololi bo sali makam na biso makam na bino mesdames et messieurs tokuta na mbalasima ana Forbes télévision soiko la zongité to kuta na lisusu c'est parti play.